abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bible mtelobi yango libota na nzambe ezobungisa mingi mpona bozangi boyebi. Yango tolobaka tout le temps que second souffle ezalaka kaka émission te, mais c'est aussi une émission oyo nzambe aconvie mpe ya mosala na ye évangile juste lokamba kuti mpona koédifier libota na nzambe mpe kopesa bango mayele to mpe bwanye na oyo bayebaki te mpo bakende batambola na alima. Et surtout que priorité moko eza kokota bokonzi ya likolo, bokonzi ya lola, kokutana na Yesu Masiya mokolo ya suka. Comme vous le savez, Kinshasa ezalaki déconfiné depuis quelques jours. Mais chose étonnante, babar, hôtel, nde bazwaki priorité pour ta bakanga mari bango nyonso nzela moko na l'église. Bongo l'église bazonga le 15 août courant. Donc c'est le remoro nabi que réaction totale et gozala parce que c'est le seul kamba kunza kanyi mutema trop 4 mois de confinement pour la pandémie à coronavirus et en fin de compte l'église sera déconfinée, mais aussi il y a des conditions moto yoki belé to retourner vers je suis. Et surtout qu'en est-il, il y a un programme où ils ont qui lancé depuis le mois de mars. Il y a délivrance, il y a envoûtement satanique dans le domaine financier. Et où meli délivrance wana na ndengo sakanate. Les autres anaye to pese dans le moté, c'est juste le combat moté na. Moté journaliste. Na ebi que il y a mingi le bezali, mais place église nanu. Na mboka oyo eza wapi? Oh, place église ezali. Bon, place église ezangite. Bon, place église ezali penato ke tozonga. Ba déconfiné ba bar, ba déconfiné ba hôtel. Mais ba église face de la 3 semaines encore. Et vous trouvez ça normal? Vous montez au moutoumora le bara. Vous ne pesez pas, vous pesez tes églises, vous pesez tes. Te ezali kambo pesez te. Ezali kambo ya naloba réunion au basalaki. Na conseil ba ministre na ba conseiller ba juger bon que ba bar ba hôtel ba nyonso tu ana e banda liboso église e ya kubana na sima. Menga nazoka masoki bato bazo interpréter makambo mal. Moi je trouve que c'est une grâce aussi parce que ndenge bible zoloba elobi que bon natanga Tangako oyoka ndenge nini, c'est pourquoi il est écrit yoka. Le corps est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme, il est ressuscité en pleine forme. Il est semé corps animal, il est ressuscité spirituel. Et puis c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, et puis ainsi de suite. So on continue au que bazolo bababi que les charnels d'abord il y a avant et spirituel il y a après. Si ko tolobani makama mokili makama bonzoto ya moni siko même le premier Adam ayaki azalaki charnel, le deuxième Adam aye spirituel. Yango siko c'est Jésus. Évangéliste Josué. Toujours comme ça. Évangéliste Josué. Alors biso toza na kati ya parole. Voilà, et lui que le charnel d'abord et avant et puis le spirituel et la sima makama nzoto makama ya tina te makama tsanana yango ye libosote. Siko makamba bien nde yango ezo na sima. Même chose, Jésus a l'obaki nitango ba poser question. Alobi que ba onyo soto ba ya avanga, ce sont des voleurs et des brigands et tout. C'est pourquoi les brebis ba yoki bangote ba pesi salite na bato. Mais ya ye ayi ko pesa sali. Tika bato ba ya ba sepela ba bar ba langwa tango makamba nzambe ko ya ifandisi ko makamba. Okomona? Mais voilà, c'est ça. Quand même que bana nzambe. Même biso nde tobota maka na Saint-Esprit te tobota maka charnellement après to yokobotama spirituellement. Étant pasteur, aujourd'hui make bandime belé pe ba pengwi suite ba confinement o ba sambeli te ba kozongela nzambe. Eza problème no bi eza facile ba pengwi ba kozongela nzambe. Soki bazana o nzamba pona ba kozonga na nzela. Mais c'est gravité pona. C'est que bosa musala punda pour bato nyos bo teya na mikonyo si reprenons le temps. Il y a des biens ministères na outi toko na mois de mars 2020 confiné bandage. So bato yote ibongo les suka na zongeli ba. O monte kazaki na nzambe. Bon, so ya ko na lobiti. Soki azalaki ya nzambe te, awana koyoka mongongo ya nzambe te. Ba o ya nzambe même confinement akopengwa te. Voilà.
kozala toujours na nini. Mais il ne manque pas de gens. Nga naza clair, nazalaka sincère. Il ne manque pas de gens. Oyo ke lelo aza na bar, lobi aye na église. Omone lobo kuna azongi na bar. Bazalaka. Bande église ba apôtre. Ti lelo bazali. Ata Moïse tanga za na désert, toni et ainsi de suite. Il y a toujours des rebelles. OK. Ah voilà, il y en aura toujours. Bon, que nous faisons, c'est pas ça. Il y aura des gens qui iront en enfer. Voilà. De leur propre gré. L'enfer, nzamba sala ngo pona batute. Asala pona satana na ba démon. Mais ce qu'on muta ko kende lu felo na volonté na yimoko. Po alandaki. Ah voilà, parce que alandaki nzela mabe. Babi to imbanze moti. No wate ya kibango. Bango babo ya kikoyoka. Balinga kikomela. Peko langwa masanga. Kindumba batikate. Lokute lobinga yoyo. Escroquerie et comment laisser passer pour na bato ya mokili. Est-ce Hollandi? Escroquerie pour na kozua. Tango pele ya kiyoka ndenge bango bakolela. Ya Noé. Ya no. Nzambe palobaki ce qui s'était passé au temps de Noé. OK. Au temps ya Sodome na Gomorre. Ekokoma pe na tango na biso. Bandimi léopard bazali, bandimi meme bazali. Omon siko. O baba mundimi nkoi. Aye alati pour sa même à une église. D'un cas où une église a commis léopard, a commis loup. Il y a des faux pasteurs comme ça. Au moni en tout cas où yazam au santu pesa. Pasteur on dit melaye, on dit mabwenzoka azankoi. Alors boy abongo nzamba ko exposer bango. Okuta pasteur azote en église, après église okute azana bar azomela. Ngana kuta ngamoko pasteur mela bangi na nganda. Na monie azote ya na wenze ate kongoli mabonza. Moi j'étais des passages. Parce que place nazo kende pour la prière na ko visiter bato. Na koti na lupango mais lokola ndako ezalaki chalet, courant ezate to vandi libanda. Na moi ombrage ezalaki wana. Nzoka noko ya motonga na kikotala ateka kabangi. Amo grosso. Kuna sikoyo bato ba gel ba omela ikonsor. Pasteur wana na Bible. Akoti ti akomiko la pasteur ouais donc baibani. Ba betani baba apesi osala pli. Sikoyo motonga na kiko tala amona paye déjà na wenza zote. OK. Abi yo te na wenzete. Ai bongo esali ezali titi. O nzamba sala. Sikoyo ndo bongo. Oh là là. Vraiment ishokaki ngai ya komona bongo. Sikoyo okobeta ye okosala nini? C'est sa vie hypocrite. Voilà. Merci beaucoup. Mais biso bato to banga nzambe tozali ya solo kotambola na mokumba ya bato et na charge ya bato, c'est-à-dire naza na souci ba ameza la sauver. Mais na confinement oyo bon nzamba pesinga ba penguité. Voilà. Merci parce que au moins ba msusu ba ko ko dégroder mais sur les 100 attends moi 80 ni batika like moi 20 ba ko moi kelibana peut-être moi 15 ba ko kambela bazonga 5 heures parfois ba daki nzambete. Mais vraiment je suis vague ya corona, c'est comme si ezo bakama seko bakama. Nabi koza parmi bato bazaro telemelango ke malade za na mboka te. Mais tant ba déconfiner Kinshasa, ça en public faut yeba vérité wana. On dirait malade anasko ndeko ya solo po bato ba Taliban na mboka parfois ba kimaki kuna ba koloka baya na parfois ba koya na infection parce que ba yeba après 2 semaines. Est-ce que zo mona sko danger ko ya na mboka te? Webi eza ba imur na ba aventure. Awa na RDC corona eza 2%. Yo so kama na lobate. Soki no bi 2%. Au salaire na inerbete. Aux statistiques ni nous ont confirmé biso 2%. Bongo statistique au bango bazo pesa wana c'est vrai et c'est faux. Moto balobaki ka yena corona pour la première fois na RDC, un français aza congolais ailleurs bakangi batinde na hôpital boye tout consort. A dénoncé yemoka leki na TV na bosolo na politique. Tala yango aleki obi aosenga ba congolais pardon parce que yakutaki makamango ba c'est andima. OK. Yazana corona ba sale test et le côté andima ke yazana yango. Siko yasani abwa ke na fardo yango asengi bolimbisi eza cop ya bango o basalaki. Et siko tala no ba biloka bon. Ba so traumatiser bato. OK. Mais donc makamebele zo samba ya ba cop et comme ya ba cop. Na 51, tout le monde a déjà dans 51 va confiner, voilà, c'est ça, c'est pas normal. Je suis.
tosola ti ozobosana ke chaque dimanche ezalaka bao bauti Londres Australie boye baleka liboso toyamba bango ntango bakoya na vague ya mopepe wana bakoya na yango te nabi boye soki bato baza na étranger tobondeli na telefone babiki sikoyo nini epekisi ke awa ti lelo bato étranger batindelanga image bon nango batindi te mais jour ezali bakotinda batindi problème eza te bonga sebe boconfirme bakotia ata numéro na ngai se bokoyoka papa soni botinda ngo mpa na ngai namona penake no ngai mutu tel na mboka tel na témoigner mpo na bikaki na boyi ok et ça peut être mieux pesa numéro non dictango ka sikoyo c'est le 0 plus 243 081 41 46 219 bandela plus 243 81 41 46 219 botinda ba vidéo wana eza important po nga nazaka nanga mutatembe na autorisé bobenga ye bo témoigner pas na ye merci beaucoup voilà et maintenant je suis corona na bisio devant la présence de Dieu corona ekotate amen lobeza l'église au bossa aventure dope pasteur aza hypocrite yena kati na église mutu ayena corona pe a contaminé bato c'est que Yesu aza na église onate donc je dis franchement ata boza des milliers de personnes hein ba miracle ezo salama ce ne sont pas des miracles ils signifient que mutu aza na zambe Hollanda nini siku signifie que mutu aza na OK obino c'est pour ça ba miracle OK na bisi yo boye oyo signifie que mutu aza na nzambe eza semence na ye parce que aza na semence ya Saint-Esprit aza na crainte ya nzambe de loin comme de près mo redécouvrir semence ya Saint-Esprit aussi longtemps mo nyonso nzamba lobi Yesu kombo obi okoyeba bango na misala na bango mutu abongo vie privée na ye soko olandeli même si amela masanga asala nyonso tu akotaka nyonso tu bisika nyonso tu aza nyonso tu bakalite ya mabe aza na mais na église abimi mosantu okomprendre siko et voilà nzamba exposa bango ozomona te na TV même ayepa na biso ebele bazoleka oyo atrahi oyo console tout oyo na obimisa basekret adon asalir nyonso console boyebake ye wana aza mabe obosani yo mpe batrahisaka wa oh kasi yango bible lobi boye na Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12 il lobi serez-vous lorsqu'on vous outragera lorsqu'on vous persécutera lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera très grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on avait traité les anciens prophètes qui ont été avant vous. Ainsi que ceux qui bafinga ndoki bafinga magicien preuve eloko moko te na magicien te na ndoki te na nganga te na eloko te mais siko mutu ana voilà siko ayebi ba secret na okoli voilà siko mutu ana lobi ton nimete nde OK yango kasi nobi très à la bongo te tuna siko sango randi tuna ntango ndenge baloka tuna ntango mutu ango siko asalaki bongo ngati kaka para nkolo moto yo ya lobinga magicien ngani ni tu mais ngani mutu na délivrer ngani mutu na bondeli po ngani mutu na balele mwasi ngani mutu na pesi tout problème ezate nzamba justifier ngai soki nga na za magicien en tout cas nakita donc nayiba ne chute mais soki yende aza vrai a évolué mais soki aza vrai te yo futai lelo afungoli l'église ata plusieurs fois esimba te ayosenga bolimbisi jusqu'à présent vie nezo simba te siko soki ngai nganga kisi na gagné nganga nzambe seka za nzambe te nete solanda même si somoni pasteur mutabakis a gagné ye a pasteur te a faux pasteur ah bon oui doza na preuve même Moïse devant écoutez naloba non distraction te même nos ana distraction nzamba ko défendre yo parce que aux ana semence na ye OK nete so comprendre yoka na biso Moïse devant nini ba magicien égyptien et suka ndenge différence ezalaki Élie devant ba faux prophète Baal et suka ndenge nete so comprendre David devant ses ennemis et suka ndenge on comprend ce donc il faut différencier ça même apôtre devant magicien Bar Jésus et plus autre chose donc en aucun jour les ténèbres auront de l'avantage sur la lumière Dieu est vivant et Nzambe alingi apesa bana ne kimia donc continue à robot parce que délivrance financière il y a un foutement financier toujours clôturé yango mukola les 30 août les à dimanche de 9h à 12h30 mais je suis avant que nous en tout né ou tsango banda pe bandaki l'autre comme sur les 6 sur les 5 pour le babso que nzambe pe na mutalo ba ko cha programme na po o che programme na po ba déconfiner tout le ba pe vérité si ba déconfiner il était programme de 30 ans ya té OK merci
nga ko sala nzambe makambo te soki na bina sali programme na sali yango esili na lobite ko nzambe alobeli ngai na sala programme yoyo ya nini ya les 30 août non parce je sais pas en faisant la nzambe alobi moi oyo toke boye moi oyo toke boye est-ce que zolanda ngai na landi bien bako déconfiner les 15 et ko zala samedi mais à propos ya prière ya jeûne et prière ils en a deux gons auto ko sala lesquels wana nzambe ne mutapesi nga yango semaine prochaine nazokende ngomba nazoke zamba ko bonde na quelques serviteurs wana na tiango entre parenthèses alors oyo biso nyonso to ko sala jeûne et ko sala le 27 le 28 le 29 le 30 4 jours soki lokola nzamba lobaki bongo nde to ko tosa yango soki nazalaka mutu mususu na ngana tiape séminaire ya 4 jours mais lokola nzamba lobeli pona séminaire te mais lobeli ke to sala jeûne ya 4 jours nde to ko sala jeûne ya 4 jours pona bato pona église mobimba pe bato nyonso bazolanda biso wana na monde voilà na église na biso nyonso tu ya libanda alors sur ce ndenga na lobi boy lokola to si sa jeûne les 30 to clôturer pe nini jeûne teme na biso voilà o to zaliki nango banda début ti to ya kokoma les 30 clôture les lokola za les 30 ngana tika journée unique wala ndenga mutu na tie journée unique merci beaucoup est-ce que comprendre merci pour l'éclaircissement mais si ko pona ko clôturer wana nzambe nde mutu alobelaki nga depuis kala que soki to ko clôturer na Rehoboth. Mais pourquoi Rehoboth? Ok, Genèse chapitre 26 verset 12 à 33 nazotanga poto gagner temps pardon nazoloba poto gagner temps Isaac a semé na mboka wana oya fandaki ya ba Philistin et a récolté au centuple. Tant banguna ba moni ke moto ndenge na kopambola mana pe na biso lui qui est étranger. Ba ko combattre. Isaac alongoya na akena place mususu. Atimoli libulu asanyo surtout maibimi a s'investir wana balandi lisusu. Ba combattre comme même ya ko swana. Atikeli bango. Ake place mususu. Atie comme Sitna, mususu atie comme Ezek, mususu donc dit jusqu'à ce que aye kimi wana ake place mususu ba ekoti mo libulu ba s'investir tout ba monike balandi ba mususu bitumba et ba koki susute. Ndi alobi maintenant Dieu nous a mis au large et nous prospérerons dans les pays. Vous comprenez? C'est comme ça et linkoloba Rehoboth. C'est-à-dire batu babundisio mingi. OK. Omeka kosala business boy ekwe omeka kozwa musala balongolio omeka kobala libala ekufi ou alors kobota ou alors difficulté que ozalaki na mbongo obali mbongo ekauki et ainsi ba difficultés énormes ozobundana me bitumba eye makasi omeka boy malade sur et ainsi de suite nzamba lobi Rehoboth qui veut dire maintenant Dieu nous a mis en large et nous prospérons dans les pays. N'importe quel pays où yoza. Ozola nanga. Oza na pays européen, pays moko ya Amérique, ton Asie, ton Océanie, ton Afrique. Ozola nanga. Pays yo ponyo fanda wana. Nzambe azotia en large. Amen. Deuxième chose, Nzambe azokosala ki o prospérer na mboka wana. OK. Comme Isaac parce que nous sommes les descendants d'Abraham comme Isaac. Isaac a sa victoire. Mais une chose que je vais épingler, c'est-à-dire, un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâche ne gagne jamais. Sois toujours persévérant. Dans Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Persévérer. Amen. Nazonga kasimate. Si nazongisima, c'est que pour se concentrer tant on a sauter. Voilà. Ndenge ba français baloba avant de bien sauter, il faut reculer. Ce qui échoué kolembate. Hein? Ce qui osengi kolembate. Souvenez-vous d'un monsieur qu'on appelle Edison. Akoma na mbongo ndengeni. Akoma savant ndengeni. Bien qu'il n'est plus, mais sa famille est riche. Yemoka tigala riche. Pourquoi? Parce que à l'itenyo soit ça la ampoule. Mais Simbité a échoué pendant 6000 fois. N'était ce qu'on comprend. Quelle persévérance, il était chrétien. Ameki est Simbité. Ameki est Simbité. Ameki échoué. Ameki échoué. Mais dans 5999 fois, échec. N'était ce qu'on comprend. 5999e fois, Netango a kikuta défi mbongo na banque.
aye ate papa ah bon na beta no moi tout tanga beta tout exploser salami etuminda na biloko tout na mbongo abato ba ABC même avocat no bi oyo a piqué crise aye atali abi je sais que Dieu agit même dans les décombres na beta so moto bongo zo raisonner oui mais ba okanga ya pa nyunga bank abi je sais que Dieu agit même dans les décombres aye ko bandela 6 millions fois nde simbi mais yo na pesi badim na lemba na ngai na tiki na ngai kutu na pesi sute kutu bato baute ya ko pesa dimite kutu a profiter kutu o ba offrande ba nini tozo fami sa ba pasteur problème ezate 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans après okolela okopesa ngai raison de okolanda prédication et c'est le seul moment offrande pour na moni pour conditer na confinement oh bon na confinement on a na pesa offrande gas na yeko tuna munene pona kolobake nga nazali clair et pas na nzambe na mukanda Ezekiel ezo recommander biso bike tokolia ba offrande soki pasteur azowangana aza escroc aza farceur parce que eza droit nzamba pesi biso mais je te dis franchement bien en droit oh mais si qu'on a nalo banine hein nalo bon Ézéchiel chapitre 44 tanga verset yango le verset 29 hein? OK tanga ils se nourriront des offrandes tokolia ni na makabo mabonza pena tanga des sacrifices d'expiation et de culpabilité et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux le prémisse de tout le fruit motazi musala webike motozi musala hein dopo kati bilanga bambuma liboso na yako pesa ngai na koliango soki ozi musala premier salaire ezande yanga eza tato ya botiote OK hein pona continue et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation offrande par élévation olingi nzamba élevé yo na tel ou tel domaine moi bosalanga et avant escroquerité c'est escroquerité so nzamba élevé yo yaka la fin de boye eza biblique na bisio je sais que batu babetaka libaku na mutema tanga aussi sa version na bongo na continue au sacrificateur bandela ka place yoka appartiendront à qui au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur le prémisse de votre pâte. Au beti farine hein olamba mikate to nini pâte nini aliboso no zobwaka na moto OK eza ya pasteur soki oteki yango mbongo wana eza ya pasteur en fait que la bénédiction repose sur votre maison. OK merci beaucoup siko ezanga mutu na komi bibi hein pourquoi Judas asimbaki kesi na Jean chapitre 12 verset 1 ti okiti na 6 c'est Judas asimbaki kesi Jésus babano pesa ba offrande ba don ba nyoso to babano pesa pe Jésus babano zo OK même maman veuve oyo tango na temple Yesu ateti comme maman ba offrande et comme na panier Yesu atele pesa inde aye atele mi boso offrande na ya nini bato ba opesa tutu autala ba riche bazo pesa hein maman veuve azalika na $20 apamba aye nango apesi akumisi obi yewe apesi koleka bato nyoso po nini apesi tout azalaki nango mbongo nyoso ane kendeki tuna ya Yesu azuango Judas asimbi yango asimbi kesi mais comme Judas a volé voilà likambo ezali nini na ba dîme ba offrande ba action de grâce ba prémisse ba nyoso tozozwa façon ya kolela yango OK ba pasteur belende ba oli yango bien te c'est sûr ba oli bien te ndeni pour ba pesa sacrificateur yoni sacrificateur yo li soki na zui nazali pe il faut na longola dîme de dîme na mbongo wana OK na longoli yango ekozala nani omoni sikoyo ndenga na kopesa pa na pasteur nanga et puis lisusu je suis bato bazo travailler na ngai mema okamba mwa bandimi pele ozo pesa zo fano ye pesa bana yaka yango na zo yo mulia o te eza bongo te et puis mususu ekoti pona makambo ya église parti mususu pona bato bazo collaborateur na yo OK et puis parti mususu ya yo on comprend le sikoyo hein voilà c'est biblique tokoya na kotote ya makambo na mukolo mususu parce que c'est na question mo yaka wana pona tuna ba pasteur mususu na mona ba église futela bo bana mais au mona pasteur au mona pasteur yesu ka zui ka yemoko tala collaborateur na souffrir auzanga ata chaussure mais bongo ezama be
Vous comprenez? Yo moko za preuve na zolo ba awa clair na miso les hommes. Moto azalaki nini collaborateur na ngazole la siko au souffrir. Pona nini? Soki na zui topé $400. Na longoli 10 na offrande. $50 elongo. Na tika na combien? 350. Na 350 par ya caisse et koti par na ye azui $100. Ngape na zui par na ngai. C'est ça. Na pété. Na pese ndako bon azui ndako. Na balele mwasi. Na sali nyoso tout veste tout na tangi si même ti ya komi na suka relation salami. Batie maboko. Ne peut-être comprendre. Moi nzala doni non. Donc balala nzala ta mokolo moko te. Vous comprenez? À moins qu'il y a géré ma bé. Mais voilà, c'est ça. Regret, non, hein? Bon, oui, bien, ça la passe dans le sens que Mouto a pesi confiance, mais abusé. Ndenge ça t'en abusé qui pas na Zambie. Bon, aussi que tout ça. Tu continuer. Voilà. Alors, toujours qu'il y a une souka émission, mais dis-moi, plan au PCI jeûne et prière, et ça pour la fin à moi. Mais l'église n'est pas les 15. Ah, vous avez une retraite. C'est l'église, c'est la timba, mon jeune, on a tout le programme. On a une retraite et concerne l'église. Bande konanga ya poto. Vous avez un problème. Vous avez un ça ne va pas. Vous avez un sujet na yo. Na kote la ngoma bonde. Ah, vous comprenez? Donc, on a beaucoup de privilèges. Voilà. Vous allez profiter. Recommandation, Nzambe ya pesingai. Naza na fardo wana. Na moni ke no bande konanga na sala nini nzambe obi kota zamba nazo kende kenda ngo pe souté na kende souté puisque ba bêtise koma kusama na zamba na luzizila na muyibi na kindumba place bosambela bwendengi nini mangenge na rappelo ke kuluna za kuna osala te mikolo te kuluna ezala te talinga te po côté kuluna eza problème te po akoya na lichette na ko beta ipe na laxeke voilà c'est ça nabi bazala bo makasiti voilà et ça problème té na banga kuluna té okay si na kutana bango plusieurs fois bazo esengeli bazo hein donc eza ya makabo nzoto eza la ya et kasi yango na lobi eza légitime défense OK pour la lobi azwaki 40 coups moins 1 dans c'est que ba beti à Monique non ça ne va pas aller moko ya ipesi kao allez aki Jésus tamba ko kangai qu'est-ce qui s'était passé moko katali to ibena na bité solanda ko kanga ba mekabwe a gangi kaka bango tout par terre. Voilà pour dire que nazali pona na bundate voilà mais nakuka ko ganga ebi magicien moko ayaka azaka che alinga sambu isanga na misabato kasuli ngaba abetinga dans le vide ngaba défi voilà na oseka ekotate abet surtout dans le vide ekotate nabi na pesa kada na soki magicien moko soki kacher abeta pasteur moko na lubumbashi na seki na binzambe azana nzambe te azala ke escroc ayeli susa koti soki robosu nini atalinga ba beti pas rien koti nini abeta soki revenir rien ameke pas frère moko tozana un joachim bana kufia tala liboke vimbi lokola ballon sur place na benga yakawa na simbi loboko ba ekiti batu bamananga ko nini Nathalie ko azopusa na siko tango to comme à 1 mètre atombolika likofi alinga beta na tika ko abambana na biso shit moko ba kao signe ono chewa na si ba reprocher ba bareza ba tercier sur na si ba sala ba signe ono on peut pas ba peksa ba biso do chambo c'est to pesa mbote juste on fait ça rater on se repétit boye mutola za initié je crois que c'était l'ambiance de l'émission voilà. Mais le programme reste comment? Est-ce que lundi le dimanche 16 il y aura culte? Tu can expliquer. Le 16 est kozala dimanche parce que le 15 est kozala samedi. Ngana zokende zamba na kozonga le 15 donc samedi. Dimanche na kozana église. Prière à délivrance, paix à guérison miracle. Culte bandi normal. Na ba lundi tout la mesure à distanciation. Problème ngana ngaba cache net no yamba batana lata te. Etalinga te. Loi et lobby. Donc kiba ko kanga église. Protocole mais si na sombe za na ko l'action. OK. Chef à protocole Christian wa hotel mana o ningo ko tabatio. Siko soki mutai na lo ba supermarché ezali. Soki mutoye bango ba client. Baza ba client ba somba. Muto soki aye. Ba katela bon mundela. Soki batio eloko wana. Ba moni ke température za mata. Ba tika yo ba kanga yo to botiko somba. Omoni. Na atam supermarché mokote. OK batie mutu boye. Bakangi mutu boya. Bo me maye. Osho kango. Ça imité. Ba client ya somba biloko. So tu moni 40. Et si aleki neka ka obika ke asombi akei bongo église. Église to na 50 fièvre.
Mais yo yende kobika kasi yo yende kobika amen et bon donc bon de le conseil ça la formalité je dis franchement la vérité c'est la formalité il n'y a pas de corona ce qui est là na Congo corona exact 2% et puis ils ont aussi là on y a ba montage bani na bango là na lobela ngote mais bolanda programme na zo pesa bien biso yo stoko na jeune à 4 jours pourquoi 4 jours il faut mutu azwa 4 sortes de bénédiction c'est-à-dire bénédiction matérielle bénédiction financière bénédiction physique et puis bénédiction spirituelle parce que spirituel ko ya kaka na sima même te sozolanda puisque na tanga ki verset obaki wa banana na musuni kasi yango na lobit abi eza charnel les charnel qui premièrement eza charnel mais ce qui est spirituel vient ensuite c'est bon na tanga ka verset ngo pour ici na tanga ki voilà yoka mais bon na loba 1 Corinthiens chapitre 15 bon on tanga ka verset oyo 47 hein 46 voilà. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà. Ce qu'on a l'obani. On a une raison, on dit Marabopoli. Voilà. Ton polité. On dit que l'église est en asima botel. Au moins même la Job à l'obini. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Voilà. Et à tellement qui peut à qui ça. Voilà, c'est clair. Bon vous allez paniquer. Tozalina 4 sortes de bénédictions pendant 4 jours à jeûne. Bénédiction matérielle, bénédiction financière, bénédiction physique c'est-à-dire bonne santé et tout, et puis bénédiction matérielle. Si on a 4 jours, on a jeûne, on a prière, donc quand tu as retraite une église. Ah ok, retraite église mon bimba. Ok, donc quand tu as une église, le quand tu as belé, tu kaboli des parties. Ba maman ba quand tu as bango à partir à ce qui le 22 ce qui ni 4 jours na bango koki babimi biso to kokota voilà pour na to kabola point so to contribution sur église to kokate na ba mesure ba lobi so qui te au moins la ba yoko kuta bino bakanga bakanga te mais bakanga bandimi bakanga bandimi nga bakanga te bakanga de bandimi alors talaka ka ça la bien te voilà c'est ça et puis dernier jour que ça dimanche le 30 août 2020 Nzamba recommandé boye landa bien émission teza moulai landa bien et ko sauver Nzamba recommandé to pesa 3 types d'offrandes. Natangi verset Acte chapitre 24 verset 16 à 17 Tanga Yangwan bien que aux journalistes mais là tangi ça pour 24 non 26 16 à 17 16. Acte chapitre 24. 24. Le verset 16 à 17. C'est pourquoi. Nayango. Voilà. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Oyoki? Nazana conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc pour la Zoloba, Nazali commis efforcé pour Nazana conscience sans reproche. Mais il y a des gens na conscience na zana reproche pas ensemble et puis devant les hommes azako se reprocher juste non c'est pas bon après une absence de plusieurs années na simaya absence bambule belé je suis venu pour faire des zones au monde à ma nation oui. Et pour présenter des offrandes oui ok ayeko salani ayeko présenter au monde na ba offrande des offrandes ok na ite solandi donc Paul ayeko sala yango ayeko présenter comme la nation pour la conscience les là sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Philippiens chapitre 4 verset 18 tanga na clôturer on pour va verset zébélé Philippiens chapitre 4 après Éphésiens ouais Philippiens chapitre 4 verset 18 le verset 18 voilà. J'ai tout réussi. Yoka, pour la robini, j'ai tout réussi. Et je suis dans l'abondance. Na komi na nini? Na bomengo. J'ai été comblé de biens. Sukatawana. Pour tout gagner ta oyoki. Pour la robini, j'ai tout réussi. Ndeko. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Voilà. Mais Nzamba Tunaka, qui lui a été donné le premier pour qu'elle les recevra en retour.
Voilà ba point clé au esengeli mutu à respecter yango afin que nzamba visiter ye. Na ba ancien ba salaka et puis tie comme même ba Paul ba salaki yango. Ki aye au comment nation na pesa ba verset à gêner, à prier dans l'église et puis aye ko sala ba omone na ye, a sali ba don na ye, a sali ba offrande na ye, a sali ba dimi na ye et puis ake. Ya nzamba ko pamblo bi j'ai tout réussi. Il y a ceux qui apôtre le bien. Abi j'ai tout réussi, je suis dans l'abondance. Mais c'est ça. Nzamba nito za la bongo. Type d'offrande des années. OK. Mutu nyonso banda le loso landinga, banda déjà ko préparer offrande na yo. Offrande ezalaka selon besoin na yo. Pe selon volonté na yo. Mais dans Malachie chapitre 1er, nzamba zoboya, muta zo pesa offrande ya mabe. C'est-à-dire yo za exemple, moni que batu ba ozana mbongo ebele, mais oya na ba superflu. C'est pesa offrande. On a 100 000 francs, mais on peut s'en 1000 francs. Neto na serre mususu. Ake na musala azu bonus. Pas bafuta ke $500. Na $500, so pesa offrande na ye, apesa 1000 francs. Dim kutu, yazu $500, mais na dim, apesa atien enveloppe oyo fungola boy $10. Oh, mais a commis dim, mais bafuta ke 500. Ameli nzambe. Omoni siko. Siko yo na nini na azu moi bonus yo ba ya musala, ba pesa mo $3000. Mais aye pa na Nzambe, aye pesa $50. On comprend le siko. Égoïste. Mais moi on n'est pas mobile. Ah mais ça 2000, azu 3000, azu $2000 pesa mobile. Mobile ake ali ya meli yango. Tala Nzamba silika. Problème tanga yeli serona. Akenda. Na sere msusu azola nanga za soki na Hollande soki nini. Asali 11 ans azwaka musala te. Mais asana mikanda. Asambela kana église de réveil kokuna, asali tout eloko te. Abenganga. Papa, tala botenga problème ezate to sambela 3 jours. Omona. 3 jours ekoki nabi Nzamba opesa musala. Mais prémisse salaire no liboso. Otinde langai. Le reste bandoto ça ba 10 na yo et ainsi de suite. Voilà. Okopé ça peut pasteur non et consort. Mais Nzamba réclamer bon. Papa, Nzamba suba footing. Okomona tout OK. Sera na lali na butu, lobi na tongo, aolota ki batie na musala. Abi na tongo ake azu musala. Bon, place ya bien. Mundele dans numéro 1. Yende mutabenge pena PC poste, ba futa soki $2400. Provisoirement. Na poste wana. Sera na biso ke pour azo témoigner azolela. Tanga bengi nga problème zate. Azu musala ti ba futie moi liboso. Nga ibite ki ba futie. Eleki nango. Ngabi peut-être ba futie ba futa moi ya sima problème tiate. Ngape na dérange pesa ko na mbongo te. Deuxième mois na moni lokote. Troisième mois na moni lokote. Quatrième mois na ki motobe papa na sala pesa nini azole ngabo nini na joki musala balongoli ngai. Aleli pesa webi ke pesa na mwa ngabi tiens. Siko yo zu musala balongoli yo sans motif. Ah oui, sans motif papa na komi kaka mutonga jaki ngai. Chef abengo bi au besoin to kobenga yo. Pemana. Confirmé juillet. Donc, même ce que elekelié aleli nanga pe pesa na passe. Ngabi tiens. C'est aux infractions Nzambe te osalini. Oyibi toni ote papa elokote. Osalini on a sali kutu elokote. Ngabi tiens. Na yo bonde la butu za obi na azana infraction na ngai. Asali makambo yo. Yo ebisa kete. Na obi est-ce que salinde na ebisa ki yo? Obi sengai papa na kana ike suba futenga na 5e mois comme ça na ba kotinde là. Bongo mbonga liboso sala kini na kena ko pesa na pasteur na biso. Bon. Pasteur ta sambela ki. Siko pasteur na boyo asambela pendant 11 ans. Omone lokote. Siko ngai na biso ke Nzamba lobi. Salaire no liboso eza prémisse. Tinde pa na ngai. Yo na bonda pona yo 3 jours. Ozo musala. 3 jours ozo musala. On dimi au gire na miso Nzamba. Non, to cité. Papa bonde la kaka na bonde la te. Oui, il n'est pas passé na bonde la pona. Voilà, na silika ki. Wa na silika ki penza. Na ko cité na loba vérité. Et voilà. Voilà pour dire que makambo ya Nzambe il faut to sayango. Amen. Amen. Oyokinga. Amen. Na yope na mona no prémisse note. Na je dis vrai. Oui. Au sala ko za journaliste. Na mona prémisse. On a zone salaire te. Ba 10 minutes na mona kapiango te. Ba funinga. Et voilà, je dis clairement. Ba funinga yi. Cameraman après ça ba dim mais ça fait longtemps après ça raté. Voilà, pour na ko déclarer que na koki ko loba makambo ezali vrai. Ndeko respecter 10 minayo. Banda ko kangisa déjà. Parce que na mukola le 30 otinda. Ceux qui ba futa peut-être na sima les 5 tonines, problème ezate, mais ceux ba futi yo otindi 10 minayo. Nini offrande otindi et puis aumône
trois types ya offrande. Ok. Ya onzamba lobi boy. Mutu nyonso akotosa. Aopese kimia. Amen. Na bisika nyonso kozala wana. Amen. Et à ne pas oublier que ce qu'on lui a tinda, hein, loba déjà, signalé biso que papa, na monta on a na tindi, dime eza autant, omone eza autant, offrande eza autant. Et puis ce qu'on bengi biso poto pesa kombo, ou ko tinda, mbongo wana. 4e type ezani. 4 minutes. Faut 4 jours il y a gêne. Non, 4 types il y a offrande, non? Non, 3. 3. D'accord. OK. Pas plus, pas moins, ndengi nzamba lobaki. Et voilà. Il y a l'autre qu'on a 5 points. Omone, tozaina ba orphelin. Hein? Na ba orpheline, na ba veuve na église. Yango eza offrande pour na bango. OK. Hein, vous comprenez? Même na église, nanga na kopesa. Ça y a pasteur ti. Eza ngate. Voilà. Nanga na kopesa. Na si na préparer déjà eza. So lina la question na ko bimisa na la question. Voilà. Eza déjà na enveloppe na tiaka mama pa so bombi. Oh, nanga na tosaka makao nzamba lo na tosaka. To eli saponga pe na banda déjà ko bomba malé meti fin de mois. Bomba ko offrande na yo. Voilà. Malembe ozokangisa offrande na yo. Bomba kape omone na yo. Bomba kape nini 10 na yo. Na fin du mois donc pesi yango. Ceux qui ba foutre les 30 t peut-être ba foutre les 5 ou les 10 problème ezate jour ba ko futa yo olongoli otindi mais au déterminé. Tindi biso non poste no na yo. Na sujet na yo ya prière. Pour biso tokote sisu mabondeli po na yo nzamba sala quelque chose. Na ofando ko tinda so déterminé biso pe to kotos. Omone to longoli to tia part. Dim to longoli to tia part. Offrande volontaire to tia à part. Voilà ni toyeba kotia ndenge nzambe alobai na biso déjà oyo eke place boy pour na ba orphelin tout oyo esali mosala boy pour l'église oyo esali boy oyo pour na ba serviteur. Voilà c'est ça ce que nous allons faire. Et nzambe akopambola bino. Voilà nazana mingi akolobate na suki wana. Merci beaucoup Vincent Solo Kambakoun. Je crois que monsieur Zaki Moulaï mais pour na ko édifier bino, je crois que vraiment na suka Vincent je suis yamboto kabona libota na nzambo bazana besoin ya prière moko oyo ko sala pour na bango enfin que bazala encore réconforté. Merci. Sozana mai. Zoa. Sozana huile d'olive zoa. Simba na loboko na sambe la nzambe. So ipoza na ngote. Simba loboko na motema, loboko msosani to simba ngai. To sambe. Nzambe ya miracle, oza souverain. Oza na capacité ya ko délivrer, ya ko sauver, ya ko guérir de loin comme de près. O se manifester na bana na yo, basali na yo, o bazola ndanga. Au nom de Jésus, miracle s'opérer. Onction nzambe lata maya na pena mafuta wana ekomakisi o utiliser yango o pakola o mela o vivre miracle au nom de Jésus nzamba visiter pas fungola yo na kombo na Yesu amen. Amen. Merci beaucoup na Evangile Solo comme pour la disponibilité et surtout merci pour la bino bandeko bolandi. Je crois que to lobby clairement ça il y a 4 jours à jeûne la fin du mois les 30 préparer offrande na yo nzamba otika ote Bible lobby bien pour kopambola manambo koza et pour émerger partout. Donc je crois que les remontent Simba Makasi est très important. Tout le monde a été avec le même plaisir, même émission. Bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.